yango wana bana ya ntangu nazali ko yebisa na bino message oyo nazali ko tindela bino ngai papa Roger nazali ko tindela bino ezali message moko oyo ezali na kati na bosolo na makambo nazali koloba wera son ba makambo nyonso tu basali na poto balingaki nde basimbisa ye touche balingaki basala je moko bopo ete babwakisa ye wera son azwa moyen kozonga na Kongo te po abwaka ngunda awa na poto wana ezali verité onga naza koyebisa bino mais tokoyebisa bino ete bana ntangu ndenge ezali wana il faut boyeba yango ete awa na poto problème ezali awa batu nyonso tu bazali contre Joseph Kabila te batu nyonso bazali contre Joseph Kabila te ebele pe tozali sima ya Joseph Kabila mais bango siko bato bazalaka neti contre Joseph Kabila balingaka basala neti batombola ngongo babanda koganga makasi po ete balakisa na mokili ete bango nde nyonso tu bana poto nyonso bazali contre Joseph Kabila non biso ba fanatique ya les races tozali pe ebele ndenge bino kuna na Congo bana ya ntangu na bana ya bakomini mususu ndenge bolobi bozali sima ya les races ndenge pe biso pe bato mususu tozali sima ya les races même na kati ya Londres ba supporter ya les races pe bazali mais bavanda na bango calme balobaka te yanga na muta ko sabino te malgré bolobi ete o baza ko tindela bino ta musu ba message ya ba SMS pour na koloba mais bino moko malamu lokola ndenge bosi bo comprendre ndenge bolobi ete boyebi ete wana nango ezali nango kaka mopepe oyo ya mbula ekosala na yango eloko te ekoleka vraiment na sepeli mingi na message oyo bino bolobi bokomi vraiment ezali esengo mingi na ezali na esengo surtout koyoka ke bino bana ntangu bozali à 100% pour nous soutenir les raïs. Alors, pour la question au botuna qui biso on a émission de Salagi Bolobaki pour la opération Hirondelle. Bana ntangu ba makambo tozali ko yebisa bino boye ba yango ke opération Hirondelle ezalaki opération moko vrai. Oyo ngwanda na général Munene ba plan na bango ba préparaki. Tango bomoni ba étudiant oyo ya campus baza ko boma bango ezalaki déjà ba élément o ba infiltraki na kati ya Congo bake ko boma ba étudiant ya campus bake lisusu bake ko violer ba fimo ko na kinkole ba bomi bango pona nini problème na bango ezalaki nini donc mission na bango ezalaki ko boma batu ko boka bango na ba lieu public po tango bino population mo komona bo telema bo silika bulu ba tala ndenge ba wando bakuta mboka bazo sala biso mais ezalaki plan oyo ngwanda na ba général Munene basi basalaki balingaki na bino nde population ba préparer terrain pour tango bino boko tomboka bango ba ya kokota mais nzamba za Munene tina ndenge boyaki komona ete tango mosusu bino bataki Kinshasa boyebi te mais boyeba yango te général Munene azali déjà ya kofietama azalaka na prison na Congo Brazzaville yango na moni esika nzambe azali ko bulakisa ba signe mais bazali ko comprendre te bango balingaki ba ya ba salama makambo na ndenge ya mabe mais nzambe ampiche stop boza ko kanisa ete ala bato babombe étudiant kaka bato yo tala ba commande makambo ezali ko salama lelo na Congo ezali kaka ba commande o ezali ko uta libanda ndenge moko pe ba ndeko ya Congo tozali ko yebisa bino bana ya ntangu ata ba makambo otango msu boyo kaka kuno ba maman bazali violer na nini kaka ba opération ndenge basala ki opération Hirondelle balinga basala ngona kati ya Kinshasa erataki eza kaka ndenge moko ndenge batu o bazali banda ngwanda na batu na ndenge basola na batu mai na ba hutu oyo ba Rwanda bakima kuna ndenge ba kokende ko sala ba opération na ba ville mususu ba kokangela ba photo ba tindia wa batu balobi ngwanda za muta ba enquête za muta ba recherche or que c'est faux. Ok, ezali kaka babiloko oyo ondenge balobaka ndoki politique ye azoyeba ba solo wana bana ya ntangu na koyebisa bino eloko moko boyebi ete ngwanda azana ba je moko asalaka tango ba makambo viole bande ko nginda
ezalaki komona déjà hier ça solo lina batu ya mai na ba soldat ya hutu ba hutu bazalaki côté à est o basangana lelo na batu ya mai okomona basi bayebisi ke babi bon tokokende jour bona côté ya ruchuku tokosala boye après tant ya kozwa déjà ba information wana allez okomona a convoquer conférence de presse a bengisi bato ya bien non na uti kozwa information moko boye ba soldat ya Rwanda bakoya na côté ya Congo bakokende côté ya ruchuku bakosala sanduma kuna boye boke ba il faut bo lamuka to lamusa peuple okomona après 2 semaines ale bato asa solo laki na bango baki côté ya ruchuku sanduma tango bato bakozana poto bayoki bongo ngwanda lobaki yango ngwanda or keza nango kaka ba jeune ye yango no moni ete nzambe ko azali ko bimisa kaka libanda na minute pendenge tozali ko loba bandeko boyeba yango ete ndenge azali wana azali na ye mutu moko oyo ete ndenge bino bozali ko kanisa ete azalaka na bambongo banini bandeko kongole bo banga eloko te ngwanda ndenge azali wana zasu na eloko te aza kokemba bambongo atikali na kaka bato bakokanisa aza na bambongo bani eloko eza te. Alors pour la question mosusu bana ntangu botunaki na o etali Armand Tungulu oui bino kutu nde bozaki na Kinshasa boyebi makambo ndenge elekaki mais tokoyebisa bino boye na makambo bato baza koyebisa bino ete non biso toza koloba makambo mpona Armand Tungulu boye mpona to minimiser molimo na ete bana ntangu boye bolanda histoire biso bamakambo tobande koyebisa bino ezali kaka nde tozali kofungola nde bato parce que bango baza koya na baje moko kocamoufler bato mais biso nde tozali kofungola bato pourtant mosusu bino bozali kuna na Congo bozoyeba te na ndenge bolobi ete bamonaki baimage bomoni mpenza balakisi corps mais bana ntango bolanda lisusu image oyo tosalaki émission na tosalaki bien oyo batiaki photo ya Armand Tungulu oyo balobi ke corps na ye banini oyo ndenge botuni biso question ngai sikoyo na kotuna bino question bana ya ntango boyebisa biso bino bosi bomona mutu batie na morgue na mama emo asali 3 mois après 3 mois baye kobimisa corps ne po bakende okunda est-ce que mutu wana kozala na batrace ya makila bomona penza ke batrace ya makila penza yango ezolakisa ezalaka 3 mois nayebisi bino bien 3 mois et puis comment expliquer un photographe akotaki na ndenge ya clandestinité akangi nzoto ya Armand Tungulu photo ngo komona mutu na nzoto ezali esika moko kote mususu mutu ezolakisa ete mutu ezali nzoto eza te tolakisaki yango nyonso. Alors bana ntangu yango na c'est bien soki problème ezali ndenge bokomeli biso botuni biso ba question ezali malamu mais tokosala émission moko lisusu po to éclaircir situation yango po bo comprendre oto ebisa bino ete bana ntangu bato oyo ndenge bazali awa bazali te bato moko bazali kosala mpona makambo mpona mboka te bazali kosala makambo mpona baintérêt na bango muto oyo lelo bango baza bino boza kotuna mpona Armand Tungulu mwasi na ye promesse nini bapesaka ye te ntango bango nyonso bayaka kuna na Belgique mokolo matanga mama tokotika yo te mama boye bazo kopesa ba promesse bato mususu kudu bafuti ba billet avion bauti ti Canada baye ba promesse mama tokotika yo te mais problème yaki kosala manini ndenge toza koyebisa bino bana ntango na minute oyo mama wana mwasi ya Armand Tungulu azali abandonné à 100% likolo nini ya 2000 € seulement kaka 2000 € au tribunal epesaki ye bato bapalangani ata mutu moko amonani aza te mpona koyebisa bino te balingaki kaka bautilize nde kombo ya mobali na ye mpo ezala ndeti nzela na bango baluka ndenge ya kolekela mikolo baza koluka comme eloko moko oyo kosala mwa likambo mpo bango balekela wana lokola bamonaki Armand Tungulu azalaki lokola mbeka na bango balingaki balekela wana me nzambe pe alalaka te ndenge kaka tolobaki ete nzambe akangeli bango bizibeli Belge kutu bakanga matoi na makambo wana bakanga misu américain oyo bango bakendeki mbangu kopesa lettre pa ambassade ya Amérique balobi ko boyeboye américain kutu kumfuatina donc ndenge ezali wana
et le côté donc tozali kopesa bino message na minute oyo maman wana ba abandona ye même ba combattant o ba bande koloba ete maman tokotika yo te ba abandona ye pe ekoma pe histoire toyebaka te soki mamango soki afuta mbongo wana soki mpe afuta te soki mpe wisi ayaka na ndako akangi babiloko toyebaka te yango na oyo ezali ba vraie version tozali kopesa bino bana ya ntango parce que mutu alobaka ete alingi mutu o balobi ke Arma Tungulu bapesaki ki titre ya héros mais bino bopesi mutu ki titre héros bobande kotanga comme Arma Tungulu mais comme ina makambo ya mbongo mwasi na zui problème bo abandonner mwasi wana est-ce que on a déjà bolingo bana ntangu boyebisa biso wana ndeza bolingo lokola bakanisaki ete kombo Arma Tungulu ekofita bien nde bakolekela na nzela na lokola bamoni ke babelge bakangi matoi bakangi misu bamérite mpe bakangi matoi bakangi misu bayekomona makambo ngo Arma Tungulu donc ekofuta nango te ale mutu na mutu azwi siko positionne bomoni mpona koyebisa bino ete lelo bazali koloba ete bato wana radio Zoom bazali kosala makelele te tozosala makelele te tozande kodévoile bato oyo makambo bazali kosala babiloko bazali kolinga kosala na cc nde tozali kodévoile bango alors que bana ntango biso tozali mabe te tozali nde kolakisa na bakongolais ndenge nini bato bango bazali kokanisa te bato na biso tozali kobunda mpona Kongo te bazali kobunda mpona Kongo te bango bazali koluka baintere na bango bazali koluka bato nini bakoutilize mpo baluka moye bazonga na Kongo bakende lisusu kosala bato makambo ndenge basalaki na ntango ya deuxième république heureusement mpe bosi bocomprendre bolobi ete jamais bino bokoki koaccepte lisusu politique oyo esalamaki na deuxième république ezongela bino na kati ya Congo vraiment bana ntango bravo donc bozali éveillé maman Rosalie nazongiseli yo maloba